tango yango oyo nde bakoko na biso bazalaki kobongama pour 18h juste bakoko basilisi bando kota 9h 18h juste basilisi mais na tango na biso na mokili ndenge bongwani ndeza kopesa biso tokokisa te mais biso awa na Kisasa chaque konso tokotaka 9h juste 9h juste ngana lala kana kilongo mardi konso na yambi batu 9h donc ngai 9h bete la kangai kuna batu baza kokota. Donc pour votre information lelo oyo na bolembo naza nango tension salaki ngai makasi na lali na mbetu nga una kende kosokola pona kita kuna esika oyo kilongo ezali to sala ba réunion na kokatite nde na bimi na salon wana na lali na se donc pona koma ki penze tamoko mwaite na tindi maloba kuna soki bosilisi bino nyonso boya awa mais namona ka mpe veteli misingai kende ko yebisa bango kuna le 6 bozana manifestation ya kilongo après konso wana kuna après le 6 to bandi kilongo donc likambo tozali nango yangwana yo epesa meli biso ngakutu baki liboso suka le 5 mais avant le 5 mais lelo pena bateli misinga wana ta bapesenga avant le 5 na pesa ina rapport epai na bango te mais lelo nde babisinga le 6 to sali manifestation après konso wana kuna to bandi kilongo matondo mingi. Et pour cela natina na yango mokila molimo bapesi biso nanu origine Congo. Origine Congo natina koyeba oyo ezali lokola transmission de connaissances. Pona koyeba Congo na biso ndenge zalaki pe bamboka ndenge zalaki pena lelo kobeba ndenge esili kokota. Nakokene mwa likolo ba papa ba mama pona likambo ya tango na bino pe kuna bozali fale bo manifester 50 papa nzuzi en tout cas to kene na mwa lombango moke temi na biso ezali origine Congo. Origine Congo elingi koloba nini parce que Congo ezali kombo oyo epesamaka epai ya mama Nzinga. Mama Nzinga babotani misatu epai ya tata Nimi Congo na mama Ngunu. Na tango wana Congo ezalaki ya kokabwana, Afrique ezalaki ya kokabwana te. Ero nezobenga makachopa, mais bango babotami na territoire otozobenga précisément aujourd'hui Éthiopie. Bango babotami na territoire wana Éthiopie. Tango babotami frontière ezalate, o président ya pays kingande ezalate, Afrique mombato zalaki lupangu moko. Poto wuti biso nyonso na koko moko nzala pranda na kitelekinam. Ndena bongo leki na kulutu basalaki na bango mobembe kotambula kino kokoma na Congo dia totila. Esika na bakoma ki territoire wana lelo tozobenga ngo Angola. Tango bakomi wana ntsaku panzu na Nzinga o babotamaki epai ya tata Nimi Congo na mama Ngunu. Mama Nzinga azalaki mwana suka. Ntsaku mwana liboso. Mpanzu mwana mibale. Ndena kati ya bilembo oyo tata wamba pungutulenda telemisaka bango kati na mokili oyo abandaki kinzambi kya Kongo ya kote ya boye ya kolakisa boye po liboso nzambi punga ndoko sala na ba message akotinda mbasi epa bakoko na biso mema message boye akotinda mema message boye mais oyo sikoyo ezalaki pona kosangisa batu pe kolakisa batu bibeko pe kote ya batu ebandaki na nkulu tsa babenga ngo kinzambi kya Kongo. Alors mpanzu yazali oyo moto liboso abandaka bilembo ya création o boyoka ba âge de métaux Pierre Taillé chichera muto abandaka elembo ya création likabo bapesa ngo epa ya mpanzu et pouvoir na kati na mabele ya Congo ya totila oyo abandaki yango ezali bongo mama Nzinga. Yende tangu bakomi na mabele na biso awa na kati na Congo ya totila mama wana abetaki maboko acheboye Congo Kalunga
Donc Congo Kalunga ne Nikoloba, Nzambe azali na bolingo pona mabele kitoko bamona ki bomengo makabebele ya sol na sous-sol. Nde yango na pe kombo tikala kaka Congo. Donc Congo elingi kolakisa Nzambe kombo na ye. Congo Kalunga elingi kolakisa Nzambe azana bolingo. Alors yango apesa ki kombo wana. Sikoyo origine ya Congo oyo ezali ndenge nini pe ezalaki ndenge nini. Alors Tokei, le royaume Congo s'étendait du Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cabinda, jusqu'en Angola. Alors, tangu tozotanga boy to limité ba mboka mususu po misusu to koma ko benga ba village. Mais ce qui n'a pas continué kotalisa yango. Le royaume Congo s'étendait du Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cabinda jusqu'en Angola. Il comprenait 6 provinces. Et ça il y a 6 provinces. Donc, Boyebake, Otosobenga Congo lelo, Gabon à 4, mais à l'époque, il y avait un Gabon, il y avait un Luango. Congo Brazzaville na 4 na tango akala bandoko benga ma Congo Brazzaville te e bandeko benga ma Congo dia simu topé foi. Après Congo Kinshasa na 4 e bandeko benga ma Congo Kinshasa te e bandeko benga ma Congo dia 4 et Cabinda jusqu'en Angola. Donc Cabinda wana nyonso ezaki territoire moko. Lelo tozota ngona konti Angola. Il comprenait 6 provinces. Ezalaki na ba province Motoba. Lelo kutu RDC a pambe komi soki na 26 communes. Pardon, 26 provinces. Donc, à l'époque de nos ancêtres, il y avait seulement 6 provinces. À savoir, Mbamba, Soyo, Mpangu, Mbata et Mpemba. Donc, Boyeba ke Congo, dans mon nez, dans Zalaki, Congo, Brazzaville na 4, Gabon na 4, Cabinda na 4, Angola na 4, Congo Kinshasa na 4. Dans mon nez, il y a pays où il y avait seulement 6 provinces. Mbamba, Soyo, Mpangu, Mbata et Mpemba. Les premiers ancêtres, Nzalapanda et Kitelekinambu, eurent 12 enfants. Bakoko na biso liboso zalaki Nzalapanda na Kitelekinambu, pe babotaki bana zomi na mibale. Bana yango banani. Mwana liboso Lukengo, na Lukengo. Mwana mibale Mulangu, mwana misatu Kombo, mwana mine Kanyaka, 5e Ndinda, 6e Kana, 7e Kimbu, 8e Ngombe, 9e Kalombo. Boyoki Kalombo wana batie kota Kasai. 10e Mulambi, 11e Madionga et 12e Lubaki. Wana bana oyo koko na biso liboso Nzalapanda bota na mama Kitelekinambu. Bazalaki 12. Ils étaient de grande taille et habitaient le nord de l'Éthiopie. Le nord de l'Éthiopie wana nde lelo tozobenango eza na 4 Égypte. Baboti bana 12 bazalaki na grande taille, maboko milai pe bazalaki bashéant. Nayebi te nkuna lelo boye tozobima bamisuki mikuse, nayebi te soki tozilango wapi. C'était ça. Et habiter le nord de l'Éthiopie. La tradition apprend que Nimi Ngunu avait 3 enfants qui sont
les souches des clans Congo. Donc il va Sikoyo, on va créer Congo. Autre Zobenga, Brazzaville na 4, Gabon na 4, Angola na 4, RDC na 4. Ndenge na Wuteki Koloba, liboso bakoko wana, oyo bazali souche de clan Congo. Mwana liboso tsaku, yami bale mpanzu, pe yami satu nzinga. Les clans Saku représentaient la sagesse, la spiritualité et la justice. Les clans Saku représentaient la sagesse, la spiritualité et la justice. Donc, Mayele, Yakokoka, Makambu ya Molimo, totali spiritualité bonzambe, et la justice, pe kokata makambu na bosembo. Koyeba kobongisa, po yango de bimisi, kla oye bimisi lelo to banda koteya. Kolakisa moto, donc justice. Oyo sengeli to sala na oyo sengeli to sala te. Oyo sengeli to lia na oyo sengeli to lia te. Oyo sengeli to ndima na oyo sengeli to ndima te. Nyonso wuti na clan ça. Les clans Panzu représentaient la science, l'artisanat et la métallurgie. Donc, métallurgie, on a dit que misala est bendé. Science, création. L'artisanat, donc, c'est ça le col à l'art. Donc, dès que tu as des dessin, macabele, etc. On est allé dans le clan Mpanzu. Grâce à lui, les membres du clan ne manquaient d'outils pour la guerre et le travail. Donc, bandé ko sala bibundeli, babiloko ya misala, donc on était capable. Donc, ceux qui babindele, bayebaki ko bebisa, mabongisi na biso te, nde to sala ka nyonso. Babindele nde batelemi le biso. L'évangile baye nango, tango biso to komi ko komisa banzamba bapaya, e bayeli biso, babizaleli mususu, oye koki ko pekisa mayela nzambe manifeste kati na biso, komela masanga, ekobo, koyinana, kobomana, ndemeni malédiction, kati na mabele ya Congo. Ndelelo otokombe esclave. Et parmi ma pays nyonso en Afrique, ceux qui totalisent ma pays est le plus pauvre. Souvent, ça dit que Congo, Gabon na 4, Angola na 4, RDC na 4. Ndezali pauvre, yamakati pe ba peuple tozali ko yokana te, tozali ko yinana, pe to bi pesi mingi na makama milangwa. Ya bondoki, ya ko yinana, ya ko kabwana, ya kimoyibi, ya bakisi. C'est ça. Et quand tu simbindo, si comme moyen to hérité, makabo oyo ezalité. Ya clan oyo ya tsaku, oyo ezako présenter sagesse, le spirituel et la justice. Notre oya Panzu, oya ezako représenter la science, l'artisanat et la métallurgie. Et c'est ça. Les clans Nzinga représentaient pouvoir. Donc, na clan Nzinga, ezali kaka pona ko makambo tali bokonzi pouvoir oyo ngai to sala soudé mondela ngaka diriger biso te ya koponela biso mokonzi na élection te ngaki to sala ya kokoka. Alors au jeune Congo lo oyo biso bana Congo tokabwani mindele baye batili biso frontière batie koto Congo Brazzaville batie frontière koto Congo Angola batie frontière koto RDC. Pona kene na Brazzaville, nasomba visa. Ndenge kutu balindaki. Muta Brazzaville ya awa, pas somba visa. Mais auparavant, bache qui laissait passer. Mais or que biso Brazzaville, Angola, RDC, Gabon, tout le monde a laissé passer. C'était même Afrique Mobimba. Parce que ça m'a belé na biso. Mais, mon paya oya wuti na Europe, aye kozula biso mokano ya kolimite biso poto zala auto sali ba koti biso matalité ya mabe ya koyinana parce que
koyina na biso kozanga bolingo nde sali ke bango bakanga biso en otage mpe milimo mabe ya satana ezwa bokonzi likolo na biso toye na mokili oyo lokola toye kosala etumbu nzoka nzambe asidaka biso na mokili oyo mpo tozala na pasi te pasi eyeli biso à travers évangile oyo bamemelaki biso et à travers badésir na basentiment oyo biso toza kopratike yango lelo ekotisi biso na bowumbu. Nembemba Zulu fut intronisé vers 220 comme Nsongi et Twadisi du peuple Congo. Wana avant Jésus-Christ. Nembemba Zulu fut intronisé vers 220 comme Nsongi Anzila et Twadisi du peuple Congo. Donc, Nembemba Zulu, Kulu Nembemba Zulu, yende mutu siko batelemisaki naksima bankulu taku pona kobanda kopanza sango ya nzambi mpungutulendo pe kotambusa bana Kongo na nzela bosolo. Il est le fils sorti de l'Égypte. Yazalaki égyptien. Donc, na territoire wana, mais tozalaki toujours ensemble territoire mboko. Parce que er en Afrique ezalaki na pas frontière te. Vers 320, Maman Bangala fit l'air dit. Aiko koma guide bakoko na biso. Unkulu Bangala. Donc ibalaki si bazalaka. Wasambula mutaliboso te. Po biso totanga mama ki pandita, totanga mfulusi kimbangu kaka toselemitaka souvent plasura. Mais basekre bazalaka. Nzambi pungwa bandi mission ya kolakisa Congo pe ya kokangola Congo kala. Mais botala banda batangu oyo nyonso bakoko na biso oyo bayaki liboso na biso bayoka mateya oyo Congo kozala malamu na batu na yango kasi bakoko na biso babwakaki yango. Soki tatamba pour tulenda zozo samsona biloko oyo Otozonga na kati ya originalité na biso ya Congo. Kozonga Congo linkoloba nini? Kozo matalité oyo tata wamba pumutulendo atindela biso awa. Peko chango na misala. Kolongola matalité nyonso oyo tolokoti na kati ya mokili. Pena ba pays oyo boza kotambola. Na kati na ndaku concordance eza lisusu te. Tatana mama bakomi lokola soso mibali basoko wela mwasi. Tongo midi poko wo pona nini? Eloko sana kabatu mingi ndenge wana ezali nini? Tobungi ba devoir na biso. Tango to kwesi ba devoir na biso, to komi ko salela oyo ba posa ya bomoto ezali kotinga. Nzamba sala biso to potana te bana mama moko tata moko boko wela nini mwasi na mobali boko wela nini menyo yepo na nini ba désir na ba sentiment to komi diriger na biloko to za kolia na biloko to za komela eza kobungisa biso makanisi ya bomoto nde to salela oyo wana eza ko diriger biso yango lo moni nguta bakoko na biso ba pekisa na même lungwila. Parce que l'ungwila zola kisa soko melinga yi yokela ngai. Yangole la kisi l'ungwila. Eko tambu sayo na desordre. Nsamba soko meli oko sambe pa ya nzambe. Pe petit sabi. Ebongo ba masango ba mindele ba sali biso ba whisky ba masanga ndenge na ndenge. Eza pona biso te. Tozonga na matalité. Pompevi ya tata waba pungutulendo eko vanda kati na biso. Tozonga na bondeko ya solo pe na boyoka ni pe na bolingo. Boyoki to wuti na koko moko nzala panda na kiteleki nam. Ata lelo yo bibi muswahili. Wana kuna bibi mungala. Oyo kuna abimi mutabandundu. Oyo kuna bibi kuna mukongo. Et tout ça ba papa ba mama na ngai. Toza kozanga koyeba. Mais ceux qui batibi toza kotanga wana c'est inutile. Batibi wana c'est inutile. Et loko ya mutu ya totala na lukoko na biso liboso nzala pana na kiteleki nam. Ndesika toko sosola ete biso nyos tozali peuple moko.
toza koyina na biso yo le do banda kotonga tato no mtoso tonga na wuti na nani nzala pana na kitelekinam olebo yina tata wana ozo yina wuti na nani na nzala pana kitelekinam sikoyo mwanda nkongo mpepe anti yetu nkongo ekozala na yo ekosalisa yo parce que le vrai secret c'est quoi? C'est l'amour. Amour, disposition à vouloir les biens d'un autre. Nzambi mpunguye moko azali bolingo. Siko soki yoza na bolingo te, c'est koza na kadia mpemba. Yango za koyina, yango za kotonga, yango za kokabwana. Yango za kopona, oyo ndeko na ngai muyombe, oyo ndeko na ngai muswahili, oyo ndeko na ngai mokongo. Wana bonzabe nini wana? Nyonso ye, botala na pouvoir na biso na RDC. Tango mokongo katafubu azalaka na pouvoir, batu batonga bandaka minene, o bazaka na bosi bakongo. Tango mongala mobutu aina pouvoir, batu batongi bandaka minene, o bagi na pouvoir bangala. Tango kabila aina pouvoir, batu batongi bandaka minene, o bazana bomengo, baswahili. Tango nani Tshisekedi aye, balu bandele lo bakomi koloba, bakomi na mbongo, bakomi kotonga. Tribalisme. Na kata pays moko Congo, botala tribalisme. Ya makasi. Toke neko na Brazzaville. Totala batu ya ba Congo balari. Na bamboshi. Boyoka nezate. D'autre part, ceux qui toke na Angola, bokotala ba Zombo, ba San Salvador, boyoka nezate. Pourquoi? Tout ça tozotanga na ba tribu. Ne bino bana kitu adikia ba solwa. Boyo kanan kichwa dikaba solwa lisanga ya baponani tozong sa sagesse wana tozong sa spiritualité wana tozong sa connaissance wana pe savoir ya koyeba na keto sali bandeko même ba Burkina Faso zana bango wana ba Sénégalais boye bisaka bango keto sali bandeko ba Camerounais même ba Rwandais bokuta na bango ba bisaka bango keto sa bandeko to wuti na nzala pana kitelekinam eloko nini ali koloba ya motu esika wana nzambi pungutanga badi ko telemi sabasani nimi kongwa telemi Nembemba Zulu atelemi nkulu mbangala atelemi pona koteya to eko koma na tangu ya ba mama kipambita bangulusi kimbanga me bakoko na biso bitema mabelo ngwate yango wana bosoko mona lelo tosana passe papa landa komelenga message moko alabita tawamba pour tulenda sala na ba oyo ya ye mais papa soki ba oyo ya ye papa lando bika na yo mais cousin na yo oyo azana na ye so kufa na ye non yango pesi biso tam to la kisana no batu nzamba na posa liwa ya batu te ande na posa kobika batu yango televisi biso basali na bino o bozo sangana bozala na pensée moko boza na langage moko boza na compréhension moko nde na kati na bizaleli nos actes pèsent plus que nos paroles nde kobenga bandeko pe na kati na caractère wana tokolata ekolongola biso na passe oto sana ngolelo biso tota na biso bibandeli ba papa ba mama parce que tango ekoki nango oyo wana bakotikala na mokana nzambi punguye moka yebi mais biso to lukateke bango nde bamona pasi biso to bika to bongisa peut-être biso pe moi bizali la mikemike to zalango e ko trahir biso parce que maswe kantima mavondele nza bankulu ba vova maswe kantima mavondele nza donc oye bomba mikati na motema yango bobi motili moto mususu asomona na malamu na bizaleli azako kaba azako sunga azako ko pesa petoli azo pesa petoli mais na kati na ye mutakanga yo swate na kati na ye mutalinga kanyo kufa l'apparence trompe ba français baloba uzomona yambwana batata ba mama tozonga esika moko ndenge bakoko na biso bazalaka na mu biso pe tozonga esika wana to hérité bombengo oyo nzamba pesa biso uta bakoko bo uti koyoka clan yakulu ta la sagesse le spirituel et la justice Kulu Panzu, le clan Panzu représenter la science, l'artisanat et la métallurgie. Sikoyo, nankulu
Nzinga représentait le pouvoir. Et preuve, tant que biso to kwe ilelo, tozo yinana, to komi esclave, ya ba peuple mususu. Tant que to komi esclave ba peuple mususu, bokota la sagesse toza na ngote. Baso ko pesa biso ba enseignement, ya ba belge. Parce que savoir ezali connaissance juste des choses. Tozali koyeba te tokoma kotatone, po tobungisa. Na kata makabotali spiritualité, lelo totala, lelo tozonyo koma. Tote ya bana Congo balongwa na islam, balongwa na christianisme, balongwa na ba secte moko illicite, basongela tatamba pour tuleni. Ponyo se bunga. Justice ezalaka lisusu te na Congo. Na clair pense science lelo to créer te tozo dépendre na biloko mindele. Oyo ezana ba poison pe so boma biso. Ba mituka na bango ba accident ba vient na bango ba crash. To sera ko kufa pa sami na minimo mabe ya Lucifer. Na cleansing a pouvoir. Lelo mindele nde ba ota musabo konzila biso. Bazopo na ba konzo ba konyoko la biso ba kotonisa bala bomengo ba goboko. Biloko misa tola to bungisa. Yango wana Mbuluki mbongo na mukusa lobaki. Voilà tatu. Zola Nsalu Lendo. Zola Salu Lendo wana na lingale zoba mibeko bolingo misala. Yango ezali na clan ya Saku, clan ya Panzu, clan ya Mama Nzinga. Sikoyo lelo oyo ufo peve ya tata wamba pungutulende wako fanda kati na biso pona kufonga na lisusu makabu oyo. Yango na pesi biso opportunité la makambo tali spiritualité pona kopesa ka biso maye ya kolakisa epai na libota ya Congo pe Afrika. Donc ceux qui n'ont pas Congo directement en Afrika parce que à l'époque ça s'appelait directement Congo Kachopa. C'est ça. Tsaku Nzinga pona ko rétablir et je sais na biso tozonga na bondeko na bomoko na bolingo pe na obéissance à la loi ya tata wamba pungutulendo nde koyeba histoire oui origine Congo tozalabo et Gabon Congo Brazzaville oui c'est mieux mais pona siko ko récupérer biloko misatu otobungisa ya clan Tsaku ya clan Panzu ya clan Nzinga ezali na devoir oyo biso sengeli tosala et pona ko récupérer yango. Alors devoir wana yango tosala ke kuna boza ko sangana toza ko pesa bino lolenge oyo biso to ko se conformer pona makambo nyonso esonga nesika kati na bino bato oyo nzamba ko fungola mutu pona ko salisa ko créer bakozala kati na bino bato nzambe akopesa nguya ya kotelema pona bokonzi bakozala kati na bino batu oyo nsambe akotonisa lisusu na spiritualité bakozala na sagesse yango nde eloko eleki mutuya bapapa tolongola lolendo toza na biso ntina te soko olingi oyeba nzoto na yo kende na morke otala moto ozomona babengaki riche moto babengaki grand homme mpo na bomengo ya mokili okende kotala ye na kati ya congélateur na morke ndenge akomi ekende na basimitiere timola otala nzoto ozosala olendo lelo ndenge ekomaka ozokata ta mama donc poza na lolendo pozalaka ndoki to soki oza ndoki te poza na milili mabe parce que molimo nzambe mpungu jamais koki kovanda kati na moto moto azala lolendo jamais molimo nzambe mpungu kovanda kati na moto moto azala motema mabe impossible wana misala ya kadia mpemba me biso tokoki kozala misala ya kadia mpemba te tolongola nyonso ya kadia mpemba tobwaka yango tozwa tata bapungutulendo mpo te tolonga matondo mingi na bokuse mpo na bozali na mwa likambo bozosala kuna ya kozwa mwa ji ya 50 ya papa nzus yango na kati yango boye soki tata bapungutulendo olinga to continue yango prochainement ekokokisa mabongo na kombo ya Vuluski Mbangu matondo mingi